Mais Keba mutu basengi pardon anaza le king na Congo a. Keba roi Manitou. Keba. Donc fallait pour bazar le king na kati ya Congo a. Succès kutu kokomekate. Ça ne veut pas dire que fallait pour ba yembiyo. Ok lobi okuta ina héritier Watanabe. Soki héritier Watanabe bazaka na barando na ye na Fabregas. Soki akobenga Fabregas mosenzi. Ezali maram na ye moko. Tant yo étant que mécène au telemi. Ozupe maloba au lobby batu o bazo finga yewana na Fabregas na préféré que Fabregas que René Abiri le cardinal abiso ba chroniqueur lelo azo kangama na ndako azo koka kobima te lelo René Abiri azo sa isu ba émission te buzz eza buzz René Abiri ye moko confirmer ngai maître ninja beti ngai mais yeba ki nazaka cardinal maestro polémique ya Fabregas c'est ça parce que akeika ko senga fali pupa non ngana osenga batu biso to bwa kaka batu o ba musicien bazo ya koyemba bino bosunga kape biso. Oui, le plaisir est pour moi de savoir très nombreux à suivre. Toujours c'est le News TV de Christelle Arose Mamounianoum de la presse congolaise que je dis bonjour. Un grand merci à toi, ma villa patronne. Merci. Merci aussi à celui qui est derrière la caméra, Gola Mayel. Merci. Aujourd'hui, Gola Mayel a un intérim magnon. Ça va vite, Chief Abimi, c'est que ma cambre. Oh, merci à toi Gaulois, merci aussi à Air Max, malgré aujourd'hui il est absent, mais Babi Maître Ndé Azo, Joa Intérim Yagnonso, merci à Papine Zola Misso, merci à toi Rocarmier, le mignon garçon, depuis la Milouze, et merci à ma grande soeur chérie, elle est là chaque jour, à Vanessa de moi, à Clémentine a dit tout à l'heure, ma grande soeur chérie, Clémentine a dit tout à l'heure, à Vanessa calme, non, non, chérie, ma solo, c'est ça. Merci à toi aussi, c'est lui qu'on appelle Peter de Paris. Merci à Garçon de Paris. Merci Nabil Sobozara, toujours ébélé. Merci à Brandy, c'est Charlie Babi, un Américain perdu au Congo. Américain, on peut. Bino Bongo. Merci à vous, je vous aime bien, je vous aime tellement beaucoup. Aujourd'hui, je reçois mon confrère, mon ami, Babi Héritier Maestro. Donc, avec lui, on va débattre un sujet très important. Donc, aussi, tout le côté, il y a Moussa Nabi sur Internet, si ça marche, comment évolution dans ce Canadien, parce que mingi biso buzz, mingi biso ne makamo, mingi attends, le lolo bien ne makamo, tché micro, tché pas comme mon fingo na télévision, azo baté que oh à cause ya nanga respect vraiment l'internet ils a raté. Pourquoi respect à la raté l'internet? Pourquoi ba bêtise ezo kenekati na suka mutoye baté oya nanga le quoi yo ya ki liboso comme il est kinae. Donc c'est vraiment quelque chose auto linga souté. Pourquoi mutoko c'est la muninga analyse attend que bo soignité bo na problème té yango na recevoir aujourd'hui Maestro héritier de CL News TV. On va parler de tout sauf de rien. On va parler vraiment de tout, sauf de rien. Bonjour, Maestro. Ouais, bonjour, Vanessa, Moussaou. Bonjour, Toutou Baolanda Bisso. Et surtout, abonné à CL News. Bonjour particulièrement à Christelle Mamou, le Poumou. Babi, la patronne, Nengamon, Messana Robengae. Bonjour, na Molongani Nae. Yaza Molongani Pembeni. Mondadi, Papinzo, la Messo. On a depuis Paris, Batoutou. Et puis, bonjour à Goulo Maya, là où c'est ma caméra. Et puis, Herman Stadio, moi absent. Mais Batoutou, Oyo. Chief Abimi. C'est que ma caméra. Chief Abimi, ce qu'on peut m'abattre, mais na libandi, li sou moi makasi, a télémi, li sou zo filmé. Vanessa Moussa na héritier maestro. En tout cas, merci beaucoup. Apparemment, c'est nous les lots aux fêtes anniversaire, Yanang. Bon, Christelle Le Pont a informé qu'il était dans CL News les lots et puis te belé
bazo fêter anniversaire na bango lelo namoni ba Naomi et pas biso na Cell News namoni ba Refrain Le Noir monsieur Le Noir namoni ba Beauté Image namoni bandeko ebele bo fêter anniversaire oyebi que Vanessa na sali constat semaine passée ezaki so na kotika Facebook na fongoli bo Adie Kingandio que ton âme se repose en paix que ton âme se hérité tout seul qui en haut et lesquels nga ifort repose un peu mikolo non comprendre ngote ezanini yango ezanini donc tozo yebangote mais lelo je suis très ravi comblé de joie parce que ko fongolanga Facebook na tonga na mwenga ba joyeux anniversaire ba vie na biso Serge Pasteur patron l'artiste azo fêter ba anniversaire na lelo baza ebele penza baza ebele o bazo fêter ba anniversaire ba joyeux anniversaire na bino tozana bino elongo taka Cell News atika bino tepe torobo sa bino te quoi voilà. Joyeux anniversaire particulièrement à la femme, ce que j'appelle la petite sœur, la capricieuse. Il y a ceux qui Naomi Kaya. Joyeux anniversaire la ravissante Naomi Kaya, Babi la cadette de fille, na famille Lumpung, les kabata Tabita Pemba, les kabata Christelle la Rose Mamou, les kabata Sarah Moussamba. Donc merci aussi à Eliel, merci aussi à Mervedi Mouchinga. Donc bah souhaiter joyeux anniversaire et pas à Naomi Kaya. Héritier maestro lelo te kosola likambo etali buzz likambo etali sexy e baso baba o azo diembela pona o kuta o diembola pona o kuna dem elo babengi buzz ezo sala rage o bato bakom ko bunda na bakom ko boma na liko na nguyolo ba Vanessa oyebi mam o to meki kolobela ngo mingi na ba site pe moi mingi omoni ne to fandi boye ezana ba papa ezana ba mama ezana ba yaya ou ba fandi bazota abiso donc tozo ya te na musala apparemment bato bazo ye ba objectif o ba hélicoptère te ngana yeko remarquer pena wana pena il faut na lobango pena liboso caméra ya golwa mayala batu ebele bakomi ba journaliste parce que muninga na ya komi journaliste et surtout il y a internet. Parce que camarade nanga komi journaliste nga pe na komi journaliste sécurité ma ke camarade nanga za journaliste asali komo na nini na kofinga bato asali komo na nini na buzz mo boy nga pe na lukana sa buzz et puis il faut remarquer que ba buzz musu pe ici mbaraté neti nga déjà na préparer buzz mo boy mais pour nga pe faut na kota pour na moi mambo komo kende mabe oyebi ke ça nga passe na tongo moi parenthèse moko avant na continuer ya romona mutuloro à janvier mokonzi kaka kala te kaka tanto fa na pala na tune ya neni akomenga maestro boni oyo kante tenga kimia izali na bana ko bela mais na zonge ba répétition ba nini ba émission na Cell News et pas ya mama bongo mikolo tourner te esinga atali nga voice ya nga pena mikolo pona tourner il faut pesa ngambongo donc so pesa ngambongo te na tourner te. La famille bouna mituna ngai héritier maestro na oyamba yo janvier mokonzi il faut na pesa yo mbongo tu vois au moins que bato ba olinga ba mikomisa ba niveau mo o bazana noté bazana noté alors que ngai nazo linga juste kaka na luka information yo za le roi porte parole ya mutu mo boye mikolo to mo ekete akundami na niveau ya mikiline to bana ko benga poto cimetière ya ba musicien lelo ko mpena ya ba journaliste quelques journalistes aussi que ton âme repose en peine to benga ngo parce que au moins ekete mutu to souhaita ki yango awa na minute siko azoyo kanate il faut to ya to tuna bino ba porte parole na ye ba mende na ye ba sankara na ye plutôt boye expliquer biso pona nini akundami atiki ne makambo to neto yo ka kite akekanga ba photo na bazara na banini donc ekomi copie ya ko bima na butu donc boye expliquer biso mais oye sanganga na futa yo mbongo na futa mbongo pona nini ozomona donc to bazolinga ko mikomisa ba besoin na ezake mutu azolala loti tengala mikomisa ka mutu mo boye po lobby bato baya alina bandosenga bango mbongo alors que ce n'est même pas ça. Quand on est là pour communiquer les gens. On est là pour informer. Tozaki na assemblée provinciale dernièrement. Tokutana pena tozaki pena ba journaliste belé. Oyebi ke na ko constater lo mususu. Oyebi na Congo pena to tanga te.
totanga te o mi benga pena journaliste mais oyeba te déontologie journalistique et lobi nini oyebi te journaliste aza 40e pouvoir na Congo oyebi ozo revendiquer pe oyebi ça pe ba policier ngana journaliste botika ngana sa musa na ça va oza accrédité neni nyango oza na carte de presse o naza na ngote oza accrédité oza journaliste et loko nini ezola kisa oui voilà otana nde na kanga bango mo botoki ko conférence ngai la carte de presse batalao est-ce que ça là comme na presse parce que ko finga de na koloba n'importe quoi ezate ke koza journaliste parce que bebele auto benga lelo bato a poto peut-être na bato na kinabi ke amoni muta azui caméra ben caméraman na ki ça journaliste elle s'appelle journaliste est-ce que bayebi yo journaliste c'est un journaliste ne biso to star OK vana au 6 classe OK stage 7 mois na chaîne mo bazuyo bazo la kisayo na ça peut exemple à télé 7 place dans alaki donc tu es journaliste sans frontières pour un journal télévisé tu peux le faire au ça la journal donc tu es sans frontières OK na presse écrite les mamou la rose vraiment coup de chapeau yeso que na presse écrite à coma maka c'est maestro à coma yeso a commis oh Akoma makaso là je vous dis akoma kamakasi après ce texte papa asali tala kazaki na revue de presse la marmite quand c'est ça régie de presse il y a Mamou Christelle la marmite il y a Yemo akoma et va diffuser en opé ce qui va chaque peu molende akina mambo ba YouTube oté mais erwa kina musika mais c'est quelqu'un à féliciter pour moi je vois un exemple c'est ma sœur à moi parce que je sais que elle travaille très bien sans complexe et même petit na poto. Donc, à quel besoin au fingate, à quel besoin il y a comme un exemplaire parmi les gens Bastita Kai. Taka ba comparer Kena Aisha Okoko. Mais Aisha Okoko, ma soeur que je dis bonjour, il est pas mon raté, mais elle on dit Aisha Okoko. Taka Aisha Okoko, mon qui est bien. Bah jusqu'au bâtiment na Christelle Rose. Donc, bah journaliste est aussi kabilo. Oyebi au Tukobeta lisolo ya Christelle, il faut préciser. Parce que Mamouna Kishasa awa lukuta mabe atikala ofinga mututé na internet atikala ofinga mututé mais lelo sotoche parmi ba journalistes ne naza boye na fier ya question na okeko sa émission na bengi invité papa na yo sa yo journaliste ya site ni ya CL News ya Mamou il faut mutumba moko à se référer directement ah Mamou ya boy ozo moi qui était moi réputation mon boye ya mabe ezate parce que za ba chaîne mususu oyo ba benga biso ya kete sunganga sanga ta émission mon boye na mutu kingani oui allo papa na yo sa no émission na kombo ya site kinga ya na ate ngana o sa ate ye bena ba cheye na likate ozo mona et on de to conseiller plus na bande qu'on a surtout biso to ya ba sima parce que ba jeune lelo na monde ya média ba komi na ba rêve o ezali obscur donc so oye na monde ya presse net boye nengo obito ça la émission la première des choses il faut nata na poudre na poche so ezali on comprend la deuxième des choses il faut na mitala na la tindenge nini na créer babilo mo parce que so na leki caméra il faut mutu mo boye na potalu langa et surtout les kamutozo telemela mikolo bande kona biso ba gay ya poto et comme le gars ba na kala ezaki to sala ba kisi pona basi mais lelo comme bato bazo sala la ba kisi bato bazo boma na pona ba PD ya poto. Et puis j'ai remarqué na misusu baza ba papa ya banda kalate na bando tanga ba komona ba na ba émission na otanga pena komona e pena na lekineti moko je crois aux anga ota émission te miyo kalate na otanga komona kalate et puis azo lukanga ite alukanga yi oyebi je na bango ezaka ndeni aoya alukiyo 2 jours après parce que ezaka elo mobo ya ofandi boye. Allô maestro, bonjour. Atindi demande ya mbité.
mais à combien na messenger bonjour bonjour je suis ton fan natala kayo tala kuto émission oyo na sepela ngi nango kuto atindeli yo ba capture tout ça au sepela ça bon tina numéro yo no ya WhatsApp na za fan na yo otini numéro ay tango esko sur WhatsApp ne piste mosko ya bien abandi ko tia ba maramu na ye ndeza bwenga na se présenter nante naza mutu ya mbongo na sala boy maestro nane na sepela musa na yo zota moi $100 yango moi 200 batinda rapena ba pena ba boma pena la tant aux asko moi 200 na otali parfois na banana bano ça et pas Christelle moi futanga ina $200 te $100 te na ba chaîne o ba futa ba ngote parce que biso na CN News c'est ça cas particulier ba futanga na $50 te $20 te na récupérer $100 tant on récupérer $100 $200 allez lobby au moins quoi comme yelo baboule parce que nga yebela bango na kolula abano lula yo trop abano kumisa yo ndenge oza boko lekana mwasi parce que bino pena lokuta mabe basi bokoma limité ndeni te bokoma limité na kokumisa biso na kolula biso lokuta mabe je te jure bande et surtout ba journaliste internet ba comédien aba mo souffrir ya makasi et puis eza ba mususu ekomi ke so amoni yo oza ami ya mutuwana na Facebook ya bando so isolisute attention beaucoup dans la vie mais abando société eza elo moboy moi je condamne ça avec toute énergie parce que eza babilo moboy ils ont apporté rien surtout dans le monde qui journalisme apporter rien nandeni maestro parce que awana kin to comment un phénomène musinzo ndoza bo lobby ndeza bona boki golo mayala mutu sa golo mayala muta filma ngande bomona ba image lengi makasi beza golo mayala yo pesi mukongo o mahabo oboki papinzo la meso peti mukongo teni maestro bokaka papinzo la meso tikana sanini natindele demande et comment na ba fille internet et comment ba garçon internet et comment na ba to théâtre surtout kolobate phénomène que azo chalito imulai ayo kaka ke Christelle la Rose, c'est que la Rose wana la natindel comme bonjour ngakutu camarade na ye kuta za kandumba ye kuta za kaboye asa mosi na yo olingo bala ye asa mutumabi OK bango ba comment esprit osani pour ko détruire ba relation na bango on comprend est-ce que ce kuta na pena ka eza mingi et surtout na longwe na côté ba journaliste na zongi siko côté ya ba comédien kuna oui na monde ya ba comédien kisi mutema mabe et kolekana ya ba musicien parfois ngai nazo cha accenté mais na supposé so ba lobby musicien azana kisi parfois kisi na ezaka pour ça succès asala opus na ye opus c'est ça succès mais ya bande ko na biso ba comédien ça sous kisi ya ke ba ça ba succès te au moins on dirait ba koma limité batu mo ba kangela bango succès likolo et si là baza limité et comme ce qui si a qui tenez boye héritier maestro a coopéra na Christelle Mamou héritier maestro na papinzo la maison nga il faut na barrer héritier il faut na fandisa héritier il faut na simbise touche preuve ane que so remarquer eza le roi information na bato bata ngai nga na artiste comédien bani Mamou pelé loté na tamboli pembeni ya mama Milo na potambo ya pembeni ya président Bodo mais so remarquer na internet na chaka ba théâtre na ngati na Kishasa awa na oleka na télévision bato azotala ngai bato azo apprécier j'ai un groupe je suis un président mais na linga ko tcha na internet te pona ni na olengela bomo inanga vomi kutu na sa musala ya ki journaliste oyo na linga mingi oyo nazo sala ngope bato ba osepela nango que na kota na mondo wana na cha vina ngai en danger kisi mutema mabe ekoti makasi surtout na monde ya bandeko na biso ba comédien et surtout so remarquer la Facebook nanga elo uti kolobana na zolinga lisusu te ko mentionnaka ba kombo ya bato donc neza boye so na opesa programme et il fallait kombo ya Christelle Mamou et intervenir na kasi na ko mentionner kombo ni mobimba te oya koma la Facebook na komaka Christelle Mamou na banenge mobwe po bango soki kaka bamoni o mentionner bongo mba moko bakoti batindi demande na message mba moko et du coup et parfois na simanango et a recréer le ba problème na mutwana nga azaki na Edo Flash c'est un cousin à moi to sola na nga ko za na travailler na CN News boye
les deux flash dans un site nae ako benganga héritier maestro kende atinde ya tina na mbongo nae kende place tel yambelanga mutu tel okotsela ngai na nini na site na ngai atindi mbo. Mais il y a des gens qui sont partis kolukae pour lui dire héritier maestro na kutu koto a finga yo kutu bayebisa totalement marambo oyo kutu ngai kutu na ebité chance aza mutu mo boye ya mutema munene. Et puis aza mutu mo boye na sima et deux flash sango za ingrate afongolanga ba makambo ya kete omoni bato ba epena boye ba kabelio mutu atindelio pena code boye ya $500 na sima et deux flash bien que ye mo atinela na $500 tema mutu pena atindelio $500 na sima et deux flash. Maintenant au fana na bato bete bango bomoni kutu na sima canal ya mutu oyo nga lelo kinga ndiwa na tinenga tala kutu laro mbala mo ba ki ba finga ba kosa baloba makame gloire à Dieu lelo tozala ndeko na ngai na ndenge mo boye ya bien lelo pe nazala pe ka dispose ki asengenga service na kin ya tinda ngai kutu okomona pe kende place tel na famille ça yanga mamboy c'est mutu tel azolinga voyager kende na kuna na ministère affaires étrangères basa lela et document na sungara na ba mamutu wana. Mais sinon on déplore moi ba comportement na bandeko na biso ba journaliste ba comédien bandeko na biso tout bossa la musala média en ligne bomeka ko changer vie ya mutu mo lipamboli ya mutu ezara ya mutu lipamboli ya mutu nga ebi ba série mobwe na yoka ba nungu mobwe na kombo ya grande sœur na ngai Christelle Lupungu chance dadi na ngai azara mutu ya esprit ya esanga na mutu ya esprit charismatique ninga zana vena nga papinzola meso donc charismatique ya jeté mamwe kena na ninga bien pe na sepela nango donc ninga zana maîtrise ne lekima mbutu bandeko totika mamwana nde ezo sunga biso ne lokote siko ezo sunga te zaka complexe to zakanine parce que mutu musoko luke relation azana yo okoluke relation na muninga donc ngaza na relation nanga et puis relation nanga na héritier ayibiango et puis comme mutu nanga ya kingandi ya boye hokamie sile minyo nga mutu na sala mutu nanga comme fiana boka mutu OK ibaki yango et puis est-ce que makambo na eza bientôt za mabe parce que tout monde a créé ba guerre rebelle so bato musu ba biango te ezo créer vraiment ba haine rebelle parce que bato rebelle to boka ape na poto au moins yom to yebana kinaye mais ba diembela do tellement ba fi ya kin ba fi ya nzala ba fi ya n'importe quoi ba lingaka ko diembela ba o bato bazana bango o nga solana mutu boy o nga solana mutu boy. Mais ok diembela ki ngo camarade na eto diembela ki copine na e pour moi copine la tara bien pour moi copine na zara cano pour moi copine na zara simple elle tu peux pas goussi elle te montre à bois tu montre elle te guess moi cano elle te beau donc influence et le connaît et comme même so bali watan jour makambo ndezo kende la baninga ba comment yiba ba relation baninga muntu azobwa kalibanga muntu pe ba yibi relation et même biso na makambo ya koswana bato comment ko bomana to ekotsa un peu bebisa kusala Vanessa ngana oloba boy selon conception na ngai na koloba que eza kaka biso bato to yibaka te eza kaka biso bato to yibaka te eza pe na bato oyo ba bwakaka o ba yibaka bango te mais eza pe problème ya bato oyo to bwakaka on peut bato o bino o biso to bwakaka wana bino pe bosunga biso nazana lisolo mo oyo yinda mikolo oyo bien que nazana na précision na ngote na luka ba précision ya ndeko na biso roi Manitou na Fally Ipupa na ebite so yebi yango te bandeko o baza poto bato musu baza informé déjà bazo yeba eloro nini ezoleka entre roi Manitou na Fally Ipupa na héritier Watanabe. Donc ils ont été roi Manitou Fally Ipupa yembiye aisaleli nzembo pe zo cartonné na Kinshasa aye akutani na héritier on ne sait pas entre héritier Watanabe que je dois préciser na Fally Ipupa nani ayebaki roi Manitou liboso et puis relation ya roi Manitou na Fally Ipupa eza relation ni parce que nga monaka sœur na biso Mimi Chikeva a lobby roi Manitou nga na se s'en charger na yo kalate parce que Fally Ipupa botika la ozaba camarade te
bien que toyo ka batu su bazo ebisa biso ke te bazaki ba pire il paraît parce que na ba information te na confirmer te donc ser na ngai Mimi Tikeva auto sur la ne peut bien aloba na ngai bongo Roi Manitou na s'en charger na ye fallait atikala oza jamais camarade na ye c'est juste que Roi Manitou a pesa kambongo pour fallait yemba ye fallait ayembiye c'est fini et puis dernièrement na yo utu koyoka moko ya ba bureau ya Fally Ipupa le king o ya lobby Fally Ipupa a suspendre nzembo wana ya Roi Manitou parce que buzo ba eleki tant bazo kende ba finga batu ba senzi comment est-ce que yo ko kende o fandi o finga o kota ba polémique ya musicien na musicien si Fabregas a sengi parce qu'il faut tout le bango vérité tout masquer mamouté Fabregas a sengi Fally Ipupa pardon c'est un geste humanitaire et c'est un geste à féliciter à encourager oui bah à encourager si autant yo étant que mécène ozo kene il est pas sengi bato pasala ki mabe pardon et bien tout ça oui ba série mo boyengai Mamou Christelle na Jericho Betox époque oyo Weranson le roi de la forêt à sala lettre ya ko senga ba musicien oya a senga a sala mabe na Congo a senga ba bolimbisi Weranson avant ba na campagne na ya ki député a sala lettre wana na ba série wana zaki na groupe ya soutien ya parmi ba journalistes wana ko soutenir Weranson vous comprenez a senga bolimbisi pourquoi il sala mapé pour polémique te polémique ya Fabregas c'est ça parce que akeika ko senga Fally Ipupa non ngana osenga batu biso to bois kaka batu o ba musicien bazo ya koyemba bino bosunga kapé biso ça ne veut pas dire que Fally Ipupa yembi yo OK lobi okuta na héritier Watanabe soki héritier Watanabe bazaka na barando na ye na Fabregas soki akobenga Fabregas mosenzi ezali maram na ye moko tant yo étant que mécène au telemi ozupe maloba au lobby basengi pardon bakoki na bango makambute mais keba mutu basengi pardon anaza le king na Congo a keba Roi Manitou keba donc Fally Ipupa bazar le king na kati ya Congo a succès kutu ko komeka te donc Fabregas pe obolo ba anaza mutu akotisi batu ba mai batu o bazo ganga wana akotisi bango pe ba mai donc sans polémique naza pour tous les musiciens mais sinon le kuta mabe so to tche Batou o bazo finga yewana na Fabregas na préféré que Fabregas que je souhaite aussi bon retour pour Ayaki lobby na soir maestro ngo biso que bato to bois rafos à la claire so solana maestro o solier biso que Vanessa Donza bona solana maestro na solakana manya malika manyango que je salue na sola pena manike na sola pena Cynthia Kapachi mon général na sola pena Glo Langi babi l'américaine perdue au Congo ma sœur des mois de temps donc na sola pena Rena Biri na sola pena Lekechu na sola na batunyonso donc il faut la kisango parce que pour et comment créer ba rancune na musa na biso et comment créer ngo makambo belé donc merci beaucoup ba internaute na biso sozaki belé de komi vraiment na suka émission na biso mot de la fin na yo na émission na sujet auto débattre na mkona les années hérité maestro moi quelques salutations et puis tout. Merci beaucoup Vanessa. Nga mot de la fin nga ezali parce que to débattre des points ya liboso ezaki pona mamba ba buzz makambu ya ba buzz to loba o tu ko boa René Abiri un frère un confrère oyo chaque jour to solo laka René Abiri le cardinal abiso ba chroniqueur lelo azo kanga mananda ko azo ko bimati lelo René Abiri azo sa isu ba émission te buzz eza buzz René Abiri ye moko a confirmé ngai maître ninja beti ngai mais yeba ki nazaka cardinal maestro mais azo bimate azo sa isu ba émission boke ma ba buzz mususu e ko mema biso placement ya mabe makambu yake te mosinzo bande ko na biso tout oyebi o utipe ko bwaka manya ngazala sélection de la presse na bande ko nga Benji Benzema na PC bambote l'autre fois nazaka na bamania ba langage musu ba tena na ba kombo ya bato oyo bazobwaka bango lelo ezaka pe bien te
suite ya mwana na oloba on pena liboso ya caméra pour nga linga koke gauche droite te na oloba on pena mania eza ya boulot mo boy cop mo boy to sala objectif ya kopo ezara ya ke bande kona surtout biso bato ya internet ezaki bato o baza ba mikili o ba beti ba 10 ans ba 20 ans ba yara na ba kinte photo like ça bango kin bande ko o ba fandi bazo e bate o eleka na Kinshasa lelo il faut biso to luka yango to lakisa bango ke na mboka na biso ma mutele ezo leka totika ba distraction ezanga tina ezana sens te makambu na ya ba produit ya ba mécène et autres je dirais conseil plus grave na ba bande kona biso o bozo kindara ba mécène ba soutenir bino boye ba ko tango ozo kende place wana Vanessa Musa wazala ki de na mutu wana banda kala avant yoya yebane solo la ne makambu na yo soki aza ba mongo ebele ya kokabela yo pe akabela yo na ndenge na yo que oluka o nuire comme ya Vanessa to ya héritier maestro pour mutu wana sani alinga yo koleka. Donc moi ba conseil na ngai na ba sujet wana misatu ya ngana na suka mabanga ningo lobi ngana bwaka bato ebele te na bwaka patron na ngai Christelle Lupungu Mamula Rose na bwaki molongani na ye Papinzola Meso Dadi ndenge na bengaka ye et puis ensuite Edo Flash mon cousin et puis na Katia Chambéry na ba mama Bomoko l'association de mama Bomoko OP Bolela Christelle Mamou à mort donc na lela bino pe ya trop mama présidente Godé Luzizi la Masango mama présidente Godé Luzizi la Masango oyo ba pesanga confiance ya na salela ba mama mbebele na salela bango pe donc maman Fulgence Egger mama présidente ya AB association de plaies de Lausanne bambote na yo pe parce que le 11 mai awa tozo fêter 20 ans ya association de plaies de Lausanne na kati ya Lausanne donc na suis invité spécial les ali Ferrego là le padre yene muto asi apembe mwasi mbinga na batu tout oyo boza souci ya ko soutenir héritier maestro bo sala yango et ko ça bien pour musala oyo ezaka poto satisfaire bino. Merci beaucoup Vanessa na EP et puis na Goloa Mayala na ma caméra. Oui, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Babi et le Kamala Moumelate, de bonnes choses ne dire jamais. Merci Nabaino Sozaki branché pour Nakulanda Bisso de partout dans le monde entier. Merci à vous. Bon, continuez toujours à soutenir Bisso parce que tu en as besoin de soutien Nabino. On a vraiment besoin de vos soutiens. Nous sommes matériellement, financièrement, moralement, donc on a encore besoin de vous. Je vous invite toujours de vous abonner massivement. Abonnez-vous vraiment massivement sur CL News TV. Brozala dessus te babi si te boya buzz bafi baboya buzz baboya buzo batosa kamsala pour nous recevoir Sabino bana monde entier balia bon notier poser belé. Merci Nabino, merci à toi Papinzola Meso, merci merci à Rocarmi ici le mignon garçon qui nous suivent depuis la Milouse. Merci à toi, merci à Peter, merci de Peter depuis la France, mais bien en à Paris, donc merci Peter, merci à toi Waza, bon séjour à Kinshasa, merci à toi celui qu'on appelle Garçon de Paris, merci beaucoup à toi, de gros coucou à toi, merci à Brandy Sechali, merci Babi, un Américain perdu au Congo, merci à toi, merci à celui qui est derrière la caméra, Babi Chief, les chefs. Gola Mayala, merci à toi. Je vous aime beaucoup. Boya et Bélé, abonnez-vous massivement. Je vous retrouve à la prochaine de notre émission. Check, bye bye.